identité divine puissante et imposante que le monde d'aujourd'hui vient de se réveiller dans le profond sommeil auquel il s'endormait depuis des siècles. Certes, une poignée de gens, en l'occurrence l'Église, le Vatican, vient de révéler la vraie identité et la vraie race de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme le pape Jean-Paul II l'avait déclaré tout haut, disons, Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, il est au nord de l'Angola. Nous sommes à la 23e édition où les kimbongistes en liesse et en ébullition célèbrent à travers le marche de paix la nativité du Fils de l'homme. Sur ce, nous vous laissons suivre les déroulements proprement dit du culte d'action des grâces. Suivez. Banza, Fuluzanza, Messia, Enza, Uso, Kese, Kese, no,
Tine Zulu, Tulu. Mizilovanza, Muluzanza, Messia, Enzaya Oso, Kese, Kese, Noele, Tine Zulu, Tulu. Muluzanza, Messia, Enzaya Oso, Kese, Kese, Noele, Tine Zulu, Tulu. Muluzanza, Muluzanza, Messia, Enzaya Oso, Kese, Kese, Noele, Tine Zulu, Tulu. Noel, Noel, Noele, Noel, Noel, oh Noele, Noel, Noel, Noele, Noel, Noel, oh Noele. Tukembelela zinu Hosana Noele Noele Noele
tosepela mokonzi abotami boyakani tosepela mobikisi abotami boyakani tosepela mokonzi abotami boyakani tosepela mobikisi abotami. Boyakani tosepela mokonzi abotami boyakani tosepela mobikisi abotami boyakani tosepela mokonzi abotami boyakani tosepela mobikisi abotami. Boyakani tosepela mokonzi abotami boyakani tosepela mobikisi abotami boyakani tosepela mokonzi abotami boyakani tosepela mobikisi abotami. Abotami Yembo Esengo Noele Yalumana Abotami Yembo Esengo Noele Mwana Nzambe Abotami Yembo.
na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Tozongeli kosimba mokana mwa Tata Nzambe mpona kosala mwa rappel na bayema ya kisima. Totangaki na psaume 76, premier verseur, sinon troisième verseur. Tosote toke na verseur 11 tina 12. Toyaki kozwa mokana ya Exode na chapitre 20, verset 1 à 17. Sasa hivi tokotanga mikana mibale. Sango malamu oyo ekomaki Matayo na mokapo ya mibale ete na liboso tina ya mibale. Tosote tokenda ete ya zomi kino zomi na moko. Matthieu chapitre 2, premier verset tina deuxième verset. Tosote tokenda na verset 10 kino 11. Ceux qui tosilisi kuna tokokende na mokanda ya baebeleo na chapitre 9. Tokotanga na verset moko 28. Hébreux chapitre 9 verset 28. Tozongi na mokanda ya Matthieu na chapitre 2, premier verset tina deuxième verset. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, virent de l'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est l'enfant qui vient de naître, le roi d'Égypte. Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Ok, la verset 10. Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent tous remplis d'une grande joie. En la voyant là, ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis, ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avait avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Toleki na mokanda ya ba ebeleo na chapitre 9 verset 28. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois pour enlever les péchés d'une multitude de gens. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour éliminer les péchés, mais pour accorder le salut à ceux qui attendent sa venue. Tosilisi botangi na biso na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Tobondela na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Nzambe na biso tozokisi matonde pana yo na molimo monene na kisikati na biso.
Papa soko lingaki libota koyote ya bato mwini. Melo yaki komimoni sepana bisote. O bonaki na nzela Jacob. Libota ya yambo Israel. Otambolaki na bango pesaki bango makambo nyonso. Na ntina ya kobeba na bango kobebisa programme na yo Nzambe olongoli bokonzi epa na bango. Oponi libota oyo ezanga ntina ya poso bweni po ete okokisa bilaka na yo nyonso kati na biso mpona kolongola bato na molili yaka yo moko Nzambe molimo santu yaka koloba limbola bana na yo po ete tolongwa na distraction banso tomipesa mpona kotombola kombo na yo Nzambe osepela biso topamama ebandeli mpe bosuksi tambwisa biso na kombo tata mwana mpe molimo santu. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santu batata mpe bamama na bakristo nyonso na kati na mokili mbotama ya nkolo Yesu eyebana bayebele te mwana na Nzambe ase abotama mokolo moko ayana mokili. Mais les Camerounais vont faire ce passe par rapport à la date, par rapport à la santé. Mais mon Christ, nous sommes des témoins dans notre notamment. Est-ce que nous avons été capables de mon recensement? On a compris ça pour se soler, n'a pas eu à Kala. Baye la caille en bota ma Yesu. Est-ce que Natango wana bato mayele bazalaki te po ezalaki l'occasion ya recensement? Le 25 décembre. Date imaginaire. Date ya monzoto. Oyo bato bazalaki koyoka na bono osangisa makanisi okabara bakado na ndenge ya mabe. Date conventionnelle. Mais kino lelo mangomba ebele bazali ko continuer ko célébrer fête ya mbota na date wana. Est-ce que ezali ko pesa lokumu na Nzambe? Parce que Nzambe a pris une décision. Alors pour nous bikisa bahibanso bandimela kangai pour nous bikisa mabota baye bazali ko ndimela ngai ifuna sunga bango pona longola bango na molili batata mokolo mosusu papa diangenda ayebisa biso lelo le 25 décembre tozali ko fêter Noël mais na mikolo koya tokoyeba vraie date ya mbotama ya nkolo Yesu. Et ça, la kati ya Bible. Batata pe mama. Pona mutala maloba ya Nzambe. Yo mutuzana Biblia tala na 1 Corinthiens. Kuna ntoma Paulo azali kolimo la biso. 1 Corinthiens chapitre 1 tala na verset 19. Yo kino tanga na tala. Tira Francis. Mengai na kushuka isika ezali kokokana na décision ya Nzambe pona kubikisa mabota na mokili ba sombre te na distraction. Na 19 de Bible. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages. Je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors que peuvent encore dire les sages ou les gens instruits ou le discours et le discours du temps présent. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse,
ont été incapables de connaître Dieu. Là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve de miracle et les Grecs recherchent la sagesse. Batata pe maman. Les camo, il y a les 25 mai, ils ont une discussion qui est là. Bato mayele nzambe anéantir mayele na bango. Bato aloleno nzambe anéantir loleno na bango. Mais a eu une décision pour ne chauffer peuple où ils allaient sombrer la distraction. Biso nyonso tozali kokumisa nzambe na le 25 décembre. Est-ce que tozwa ka bénédiction parce que ezali date ya misala bozoto. Mais tu tiens mon amour nzambe. Yesu anami moye. Na 21 43 lobi na kolongola bokozi ya nzambe epai na bino na kopesa yango na libota mosusu ekobimisa mokuma kasolo moto azali na cadre ya nzambe akoyebisa ye basekret sekret ya liboso vili ya sika ya nzambe na ye oyo ebengami Nouvelle Jérusalem. Sekret ya mibale akokoma kombo ya ye kolesi lelongi ya mutu na ye oyo alanaka ye. Sekret ya misatu akoyebisa ye kombo na ye ya sika, c'est-à-dire akoyana kombo ya kala te. Libote ezali kozelelaka yango. Na le 18 mars 1921 nkolo Yesu akei na mboka moko Mbanzambola akutana na papa Simon Kimbangu. J'ai dit le 18 mars 1921 à Yébissi na 12h bavana kiwa entre temple na mausolée à Yébissi papa Simon Kimbangu témoin papa Tungumana mwana ya tata Mbata Mambogo alo banda lelo mbongo oyo bakobenga ngo lisusu Mbanzambola te ekomi nkamba Yerusalemu ya sika moto apesa koma nkamba kore Yesu yo ningo tunanga preuve lisusu formule de preuve nini bozana ngo parce que vous avez accepté Jésus par la foi disonnion ton numéro par la foi, il n'y a pas de formule scientifique, c'est par cette foi là nous allons transmettre le message. Ndenge Maria yebisa ki naissance à Jésus. Batata pe mama Paul ese monane. Ndina biso tuzoma ni shuka distraction sanité. Ba makomba osangana. Oye kola ni kabo ya nzambe. Nzambe aponi biso. Nzambe azali bota koyo ezali libota ilaka. Nzambe akozwa destiné ya boka koyo. Nzambe akotia bakonzi oyo bazali digne de confiance zoto ekozala esika mabota nyonso bakosangana ali bokomona bituma kati na mokili kimie ekozanga bino ntango na boyebe te koyana ke komipene. Luc chapitre 17 Luc chapitre 17 verset 30 à 37 likamozala 37 esika nzoto ekozala ntina bomoni nzoto oyo evali na nkamba nzoto ya papa Simon Kimbangu nzoto oyo ti lelo na lepolite oyo bato bazosala confusion lieu ya rendez-vous ya koya kolesu abisika nzoto kozala ekuna pe sika poni Yerusalemu ya sika tozali kozala nini. Pourquoi nous avons des réserves pour la kotomankamba tango zwaka batisimo olobakete nazalisima ya papa na kopeso maboko est-ce que zo ndai na yo ozali kokokisa yango batata tozwaki témoignage ya mama pasteur moko de Nazareth komona ye révérend Kilolo ya mafuta azalaki kokala njini na quartier Saint.
tango azalaka na nkamba na occasion songo papa Mfumamanza ademontraki onzambe na ye na misu ya bato nyonso. Papa dia Lungala biso topesana kobengi kaka Mfumamanza. Papa Mfumamanza adime abengi tata longi moko komone papa Mbala azako beta ngomana kama nzoka bangongeza mibale na temple bomona kawana ngonga moko ebeta makami kolonion so boyebi yango oyo mosusu wana papa Mfumamanza asengaki na batu ya Grand Bandundu basoma ngonga wana ayepsi papa Mbala lelo okobeta ngonga oyo batu ya Bandundu basoma to yibite ikamonine likakoleka. Ce qui nous donne cet exemple, c'est par rapport à notre pays, par rapport à Bisoba qui mangiste, Otozana ko yima yima pour kotonga Yerusalem. Papa dongi Mbala abimi. Papa bengi opona nini? Kozanga ko boma secret. Ayebisi papa dongi na beta ngonga oyo bato bandu basoba. Papa boya noni toni. Ko beta ya kote. Beta kaka oyo beta kawana ba détourner tata longi na mission nzambe atinda kiye ba détourner tozali ebele awa kona ko frene de la kanza tata Mbala sali volonté papa dia Lungala te akia sali volonté bato ba batini tango beti ngonga beta ka papa dia Lungala na ndako abimi bamuka bavani alobi Mbala obeti ngomani o papa na beti ngomana beti kabi bino komundi mete ngai ndekolo Yesu nini ezozanga ngai nazalaki pa bayuda banyokoli ngai na ye pa na bino bandeko na ngai bozo kontine konyokola ngai ba tata pe baba Mfumamanza koti na kati na danse tango zongi ayena posole ya mondele makila ezotanga na maboko batu bagangi bakwei na se barobi ti na kote ya hôpital Msayani ti na luke batu bazoyoka kuganga ya batu tango asilisi azongi na ndako ayeko bima azongi na nzoto na Mfumamanza batata pe mama moto ayeko yebisa biso date ya naissance nkolo Yesu papa diangena annoncer encore ye moko Mfumamanza ndenge Paul alobi Dieu lui-même a décidé pour sauver ceux qui croient on a sauvé mokili et umeli la distraction na moneli pendant des années pendant des siècles tozali kosambela le 25 décembre lokola date ya solo ya bénédiction tokotisi mokili na bongo lelo ngai na yo mission par rapport à la mission de Yesu kaka nkolo Yesu ye moko wana bazami balete tango ayaki papa Yuda bola Yesu celebrate ayaki mbala liboso pona kolongola bato na masumu kotakisa bato nzambe kolakisa bato nzela lobiko nkolo alobi celui qui m'a vu a vu le Père oya kondimela kolanda ngai akomona nkembo ya seko nkolo Yesu ayiko pesa biso takisa ya bateme batata pe mama mangomba nyonso oyo bazali kotatola monena nkolo Yesu bateme balanaka nkolo atika ite est-ce que tozali na nzela to tozali kaka na molili talana na Matthieu chapitre 28 tanga na verset 19 na 20 nkolo alobi na bayekoli lelo na komisi bino bayekoli na ngai bokele na mabota nyonso na mokili bo panza sangwa nzambe bo bongola bapakano bako badimi bo batisa bango na kombo ya tata ya mwana pe ya Molimo Santo
baptême nini ezopesa malelo na mangomba ya Nkolo Yesu toni na Kinshasa. Est-ce que bazopesa baptême Saint-Esprit? Nkolo Yesu na mission na ye alobi nazali nzela ya solo. Je suis le bon berger, ntina babomelaki ye. Nkolo Yesu akotalisa biso Trinité. Mais bato na mokili bazoloba soki kombo mosusu ekobikisa mabota na mokili ezali te kaka kombo ekolo. Mais Nkolo Yesu ye moko aye kotalisa biso Trinité. Soko otali na Matthieu chapitre 12 verset 30 à 32 likambo ya Trinité ezali kuna. Masumu nyonso bato basala na kati na mokili ekolimbisama. Mais oyo akobebisa contre Saint-Esprit Nkolo Yesu ekolakisa nzela ya lobiko. Nkolo Yesu abomi Yerusalema kala alaki biso Yerusalema sika. Ayebisi biso akoya na kombo ya kala te, akoya na kombo ya sika. Batata pe mama na nyonso oyo na bolambo Nzambe asali biso aye kopesa biso devoir. Alobi omipesa mpona bato ya Yerusalema, tomipesa na bato ya Yerusalema pamba te Nzambe azoprepare fete monene ekosangisa mabota nyonso na mokili. Meme mibeko ekotangwisa mokili mobimba ekobima na Yerusalema. Prophète Michée alobaki yango. Soko zoluka chapitre ok kotanga na Michée chapitre 4 premier verset na 4e verset. Soki tokotosa lelo le verset soki tokotambola na programme Nzambe atindeli biso, soki tokokumisa monene Nzambe kosala misala na occasion toni boye occasion ya Noël to reconnaître yango na mitema na biso pe na susi ya moto ya Yerusalema. Nzambe akopesa biso akopesa biso pouvoir politique, akopesa biso pouvoir scientifique, akopesa biso indépendance spirituelle. Wana tokokoma totalement indépendant parce que Nzambe ayekati na biso na bwinda alongoli molili to profiter nango na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Totelema tobondela. Prions. Notre Père Dieu aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne laisse pas succomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les cieux le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous aime. Akiteri biso awase, mobikisi tojalaki kuluka, aereo toya maye, kembori kono pebibia awase. Yakali toya maye,
ndenge mote ya lobi na Apocalypse 3:12 alobi na mulongi na kotia lokola likonzi na ndako tata na ngai na kokoma na elongi na ye kombo ya nzambe na ngai pe kombo ya mboka na ngai ya ville na ngai Yerusalemi ya sika pe kombo ya sikonga na kozala na goto na kozwa les noms nouveaux que je porte bien que je porterai. Donc pour dire que na kombo ya Yesu Kristo na Nazareth te makokoma na kombo ya sika ya dialungana we lakisi ekokisami, tout est accompli. C'est clair. Yango nde tosangani awa pona likambo wana. Donc Yesu kobotama na ye nzamba talisi biso bolingo bwa ye ne bandeli na mokili tango ada bebisaki nde mpase ya na mokili nde bayokanaki na conseil céleste na bango batinda nkolo Yesu deuxième personne en Dieu aya kolata loposo ya biso bato a souffrir na biso elongo comprendre pasi na biso pona suka akwa kokufa so liwa ya soni ne kuluzu poto benga malesusu bana na nzamba ndenge tolobaka na extrait ya libonde le 6 avril kolo Yesu yokufa ki ne kuluzu makila na yo esopanaki poto benga malisusu bana na nzamba. Donc grâce na makila na ye nde lelo to benga malisusu bana na nzamba. Soka bota makate mbela kufaki ne kuluzu te. Donc jour ya lelo to date ya lelo ezali importante date pona biso. Yango meme Bible lobi nzamba lingaki mokili yango atindelaki biso mwana na ye moko kaka kolo Yesu ayaki ko botama pe ko kufa ne kulusu pona ko bikisa mokili mobimba. Grâce na kolo Yesu nde lelo to mona lisusu nzela ya nzambe. Donc fête ya lelo ezali monene pona ba Kristo yango biso en tant qu'église chrétienne bayenonso bandimelaka nkolo so lokola mokonzi pe mobikisi, c'est-à-dire Seigneur et Sauveur. Mokolo mwa lelo ezali monene pona biso. Le 25 décembre ndenge mote ya lobi eyebani clairement que ezali une date conventionnelle ya boyokani kaka. Merer bango basala na époque wana pona nini basambelaki te po batuna nzambe to ye moko nkolo Yesu lakisa biso mokolo botama po eyebani te mbela lakisi bango biso na église kimbangisi papa diange na pona kozwa belema oyo ya communion to melelaka communion. Mais papa diangenda consulter ki l'équipe oye kote ki mabonde le ponzamba talisa biso belema nini tokosala communion kimbangisi ba kota ki baswaki belema to melaka communion ezoma ki na losambo. Donc oyo ezali ngomba ya nguya mais pona nini bango batuna ki nzambe te na losambo alakisa bango mokolo Yesu abotama bakende olie bakende ko puiser na paganisme et puis malchance na date oyo ya Dieu soleil mitra Dieu ya bapakano ya mulili ya bana ya satana baya kotia na date ya mwana na nzambe Yesu Christ. C'est grave, c'est une honte pour l'église chrétienne. Et heureusement papa diangena lobaki na biso bakimbangisi bana na ngai Yesu abotama le 25 décembre te pona tango wana malile ezalaka makasi na poto meme nazi. Et Bible zote sabiso ke na mbotama na ye babateli na bampate bakendaki bazalaki kolesa bampate na bango mena tango ya malili wana babimaka te. Donc eza déjà exclu possibilité ya décembre alobaki nakolakisa bino pe bosala recherche yango tosalaki ba recherche théologique biblique spirituelle tokoti mabondeli nde ye komona na noir sur blanc à partir ya première source d'inspiration qui est la Bible, le livre fondamental de tous les chrétiens. Oyo na bango pe to utiliser quand même livre la Bible nde monani na passage au mote ya lobi ya Luc 1 verset 26 annonce oyo ange lunzamba tindi ange lukende ko annoncer Gabriel yebisa Maria kobota mwana kopesa kombo Yesu ezalaki na 6e mois ya calendrier ya Bayuda et na calendrier na biso za mois de septembre po bango bazo bandane na mois d'avril selon Exode 12 et suivant Exode 13 verset 4 zo laksa mois yango mois d'avril et soki to bandi avril ti to komi na septembre yango de 6e mois oyo basakolaki koya ya mwana na nzambe. Et ça va continuer en septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois.
ata médecine abendi yango ata banani na 4 mois mwana koko botama te nde bo continue tina mais nde kokisi 9 mois donc mwana normal selon la médecine humaine akobotama na 9 mois donc recherche bakimbangiste bazali na raison et basusu mosusu inspiration lokola banzembo oyo toyebaka mozindo na nzambe oyo tokompozaka te banzembo na biso ewutaka na likolo nzambe apesi na angelo apesi na moko kati na biso e banzembo wana ewuti na nzambe ezorevele biso ke yesu abotama le 25 mai bo likambo ewuti na nzambe tokompoze yango te nzambe ye moko atindi dute ekozala wapi to discussion ekozala wapi donc basusu nyonso d'inspiration ezali kokende nzela moko ke yesu abotama le 25 mai donc Kimbangis toza na raison et heureusement que mokili va comprendre pour la date baza na raison balobi boza na raison mais la personne pourquoi seulement papa Dialungana on a déjà tout expliqué que yemoko yesu na bayuda alobaki ete na Apocalypse 3:12 na molongi na kotie lokola likonzi na ndako tata na ngai na kokoma na elongi na ye kombo ya mboka na ngai kombo ya nzambe na ngai e komba mboka ya ville Nouvelle Jérusalem e yebani peke nkamba nde Nouvelle Jérusalem pe kombo na ngai ya sika kasi Dialungana pour la personne na kanisi to comprendre et qu'on n'a pas lakelaki bayuda mabe na kolongola bokonzi na likolo bokonzi na nzambe parce que présence na ye kuna ezaki présence ya bokonzi na likolo ndenge balobi na théologie la péricorèse de l'interpénétration lokola ezalaki époque ya nkolo isa mwana kitaki na mokili règne na ye tata aza kosala kati na ye molimo santo mpe aza kosala kati na ye donc komanke donc kozanga koreconnaître nkolo yesu ezali kozanga koreconnaître la sainte trinité na mobimba nango yango yesu représentant na bango misato alobaki bokonzi na nzambe na kolongola ngo na kotina ngo na libota mosusu ekobotela ngo mbuma. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui en produira des fruits. Yango nde ye epa na biso na nkama e kanda na ye toyebi ke résurrection ezalaka na molimo mais ya ye mpona kolakisa degré ya kanda ya déception azwaki na bayuda asekwa na nzoto na molimo nyonso pikola na nkambe bina file tembeza wapi eba mindele bauta kuna bayaki komona balobi yo bonga to lukaka yo nzonga de obata mawa wana bazolo banafuma mbanzi bafro américain bayeba mese soki aris na kanisi balobi to lukaka yo nzonga de obata mawa wana bafro américain babeze makolo na ye bazolela to lukaka yo kuno yaki kobata mawa dale sengo ya boye e mutoyo même Jean-Paul II quand même alobi afongoli bafricain misu mémoire mais mutu mwindo malamu kaka to yebite to lobanini Jean-Paul II pape alobi que Dieu est noir Jésus-Christ est africain il est né au nord de l'Angola et a recommandé biso to luka identité na biso c'est-à-dire identité na bino ezana tata simongi mango bon luka mais rien bazali kaka aliéné mpasi kutu bien et pays ni neza situé na nord Angola c'est ça RDC. Donc, alobi na bango clairement que nzamba zali mutu mwindu, Yesu Kristo za mutu ya RDC. Mais batu ba comprendre te. Yango pe révélation de Golbatier bazoki na 1986. Mbala liboso pena yo ke président république nzamba révélé makambo. Abengi ba journaliste sali point de presse. Aloba makambo ebele même déclin ya IRSS. Pesalema makambo nyonso sakole salema. Golbatier. Et dans Makamba Mangomba lobby, le christianisme apporté par les occidentaux est un christianisme étriqué et déformé. C'est-à-dire christianisme ni kamba yeso yoba occidentaux mindele ba memela biso ba missionnaire eza ya ngote ya lukuta ko tengama ba déformant eza yango vérité yango anate. Et ba journaliste ba tuniye qui apportera alors le vrai christianisme? A lobby un noir de l'Afrique centrale et précisément du Congo, c'est-à-dire RDC. Bandeko, Tolobali Sonil. Jean-Paul II a lobby Mwindu, Nzamba za Mwindu, Yeso za Moutafrique, na Nord Angola, c'est-à-dire RDC. Golbatier Nzamba tal sepeka RDC. Siko yo tembe ya nini, Mutu Mwindu ataba loka. Bima na baumbu, Kimbangis moye. Eye wana papa Dialungana. Donc, ba témoignage des belé même au pasteur bois ma pesa waya maman pasteur
kilolo kia mafuta pe asonama uta kotika biso na tango wana bazaki ba jeune fille na nkamba et réellement ebele ya bato na lingomba tozo détourner et makambo ya nzambe yango bilaka ezomumela tozo ezalaka bongo soki abetaka ngongo mfambanza atindaki toyebi te na etape nini spirituel tolia toleka etala totikaleka na retard ebele tozali kozongisa bilaka kimbango na nsima mais lelo tozoluka bandoki ya ye kondima ezokita si biso moko toza la base mpo na kozanga botosi efuma mbanza wana soki tokeme na batémoignage moto ayokaka na mingongo ya basoso bandeko nani ayoka me mingongo ya basoso mutei moko akuta quelque part boyo tokenda kotanga na école biblique na nkamba azolia soki mpo na nzala soki nini soso abotimaki na dortoir esika baza kolala ye peut-être amesana misuni me misuni ezalaki te alobi na kwelaka maki oyo azodamene maki ya bato azoyeba teke soso aza na colère kino soso ake kofunde pa papa dialungani oyo tozoloba kolo yiso papa mfuma mbanza konvoke mutei wana ya tango akei papa mfuma mbanza donc procès soso contre mutei papa mfuma mbanza juge président tuni mutuna yo moto ozokolia maki ya bato ya soso oyo mwaya kobombe susu eza te ingeta papa banda lelo tika kolia soso aza na esengo te aye kofunda yo nde papa mfuma mbanza apesi soso raison mpe soso abandi koganga kopumbwa alongi na ye nalongi mutu kimbangismo ye mutu oyo azomona makambo ezoya lobi meme mpo na biso ezali mpe nécessaire to témoigner yango quand même tango afdel azali koya po bato bayebake mokili oyo moto azobatela yango tata simo kimbangu mpe eglise kimbangisi afdel tango azali koya kuna boyebi mayema aza koleka nzela tango bakomi kuna France Inter oyo radio songisongi wana Kinshasa sera fait à sang Kinshasa sera fait biso nyonso tozolenga bamususu bakima na poto na bana na bango bamususu na braza baza na mbongo basomi ba provision biso babola tolobi kaka papa kobatela biso ka maya nkamba na biso tofandi mabondele papa tindi mabondele tomona mfuma mbanza papa dialungano tozolobela kaka atiki nkamba ye Kinshasa o asala 11 mois kuna pe afdel azoya kaka bato sécurité bake papa kabila komi penawa zongono na nkamba asalo ndira zoyoka te ekipi mususu yesim papa kabila komi pembe na wazonga na kama alobi kasi na ye pona koyamba ye na ye kozela ye batuna minduki yo maboko pambo ye kozela ye koyamba ye nzoka nde ayaki pona koboma moto tension ayebi ke soki Kinshasa ekweye komi na difficulté nkamba pe kokoma na difficulté bande ko bino moko botala mais mokile yeba te nani asalaki po ete kimia ezala na Kinshasa mfuma mbanza papa dialungani oyo tozofete lelo naissance botala ndenge afdel ekotelaki na Kinshasa lokola bajoueur bazokota na stade Léopard ou bien soki ekipe nini e bakino bazobeta maboko na kimia lisasi moko elela te grâce à mfuma mbanza présence na bango ezalaka kimia batata bamama tozala fier église kimbangisi ezali kobatela mokili oyo soki bato bayebaka te wana kama exemple moke topesi tokokopesa mibale misato potango mususu pe yindaki awa soki na ba 2016 soki 17 ale mutata wana bengi bandoki nyonso boya kopesanga maboko tosala nani oyo opération oyo bato nyonso bazolenga me basoda bazokoka te fuma mbanza lisusu non papa simoki mbangianga wana siko papa simoki mbangianga atiki nkamba contre vents et marées mbala moko na Kinshasa longwe na nkamba komi na Kinshasa na manangu walal mwambula mapambo le noki na koto pe beti dimanche à côté entrée triomphale lundi ezaki prévu tato wana sala makambo na ye Kinshasa ezika kaka to yoka kaka nye mwisi azako yoka na lisusu te na ye na bandoki na bakaka ya banine invitaki nye kimbangiso moye tous la fierté soki mboko ezali kobatelama grâce na papa Simon Kimbangu pe église Kimbangisi kobundisa tata Simon Kimbangu kobundisa église Kimbangisi ozoluka libabe to mpasi na yo moko sala no makamno mususu Kimbangu amona pasi pona yo mais sepela na yo oke ko toucher sika ba touchaka te ndo luki kanda na ye
Yango wana zalaki mwa témoignage pona kolakisa makambo minene valeur spirituelle dimension ya likolo ya papa dia longano to sangani ao. Donc Yesu penza yewana. Et puis simplicité ndenga za kote na bayuda bolinga na bino po ba mokeli ba yebete bozali ba yekoli bangai koto pe za kote ka bolingo nzambe katumanga kintantu ko zola katumanga na mabondeli eye wana tikelaki biso testament totonga nkamba Yerusalemi mondimi kimbangisi ba sympathisant ko buka na kate pona kotonga Yerusalemi muto akosa yote po alobaki soki botongi te pasi na bino kosela te yango totonga fongola ka maboko mwa bozwi na yo ya moketo ebele pesaka na esengo lelo pe toyoki moteya alobi na Matthieu 2 verset 10-11 batu na mayele tango bamonaki mwana elemba liboso bafukamaki mpe batondaki nzambe po kodécouvrir mwana wana Yesu ezali grâce epesamela moto nyonso te e bafukameli bebe ndenge moteya lobi e bongo biso tofukamelaka papa simoki mbangi ngani bino bolobaka tofukamelaka moto e bongo boyo batu na mayele bafukameli bebe yo koloba nini donc fanda na yo kimi oyebi makambo te lia bakwanga na badendo tika biso tosala toyebi kimbangiso moye batu na mayele bafukameli bebe bamonaki bebe te bonzambo ezalaki kati na ye biso pe soki tofukamelaka papa po tomonaka bonzambo ezali kati na ye epi ezali na tradition Congo kimbangisme ebotami na tradition to na Congo central ezali coutume Congo yango tozosala ya respect ya botosi ya nkumu to ya nzambe ndenge christianisme ebotamaki na bayuda tosalelaka coutume juive c'est clair yango kimbangisi kobanga te tozali kati na vérité yango kuna bafukami bafongoli basak babimisi biloko ya talo ba matière précieuse or bapesi cadeau na Yesu mir bapesi na Yesu encens bapesi na Yesu lelo yo nini omemeli mwana na nzambe abotami lelo mondimi amayela koluka eloko ya valeur po nzambe bapesaki eloko ya valeur kuna baninga bapesaki or eza cher yango bato bazokufela este me bapesi cadeau na bebe yo lelo nini yo memi tokomona watamu tsisane ko salem mususu parfois ta 100 francs akotelema na yete ozwi nini po nzamba pambolaka moto pamba te mutu na mayele na nene awa na liste protocole tozali na honorable Lebe Mopia Florent député national honorable Koko Telema tobeta kamaboko honorable Ilanga Pole Mami député national P Telema mama honorable Yepasanga Kate wana bana ya ndako tozali na ambassadeur Mangelis Lobasasa chef de confession religieuse Bangunza atika ka papate partout azali Telema topesa yombote maboko na biso nyonso général Tati Kaliba yazali général na force aérienne awana ndolo mon général Telema topesa yombote révérend Blaise Mouya recteur ya université Simon Kimbangu na suite na yo Telema docteur topesa yombote professeur Iber Wantongoka recteur ya université Simon Kimbangu na Bukavu professeur Telema topesa binombote révérend professeur Aimé Damanjo Tosili Koloba DG ya ISDR na Bosobolo na Guadolite Telema docteur topesa yombote révérend professeur Congo Dumbi recteur honoraire ya YSKP PCA Telema professeur topesa yombote tozana présence ya bourgmestre ya Ngiringiri kolo temple moderne ayaki konoration spirituel papa bourgmestre Telema topesa yombote azalaki pe wana jeu concours ya ba élèves finalistes tozali na présence ya maître Montana Mpukoten vice ministre ya décentralisation honoraire maître Telema topesa yombote
Papa chinois Losala Mambongo, représentant de l'honorable Nsingi Pululu et sa suite. Telema Topesa Yombote, délégation ya parti Congo Nova, de son excellence maître Albert Fabrice Puela, ministre des droits humains. Telema Topesa Binombote, s'occupe de Komususu Bayesima. Oyo Congo ekote na lisa protocole te bakonzi botele matope sabino mbote faki. Topesa bakonzi na biso mbote yesengo pe ya lokumu na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana molimo san. Merci bofanda nesengo nyonso. Vous venez de suivre l'homélie et puis les commentaires du révérend. C'est pour nous la nativité, la vraie, qui coïncide avec la naissance de Papa Dialungana Kiangani. Donc ce sont des recherches qui sont menées par les théologiens kimbangistes et les bambouta kimbangistes, et nous sommes arrivés à cette étape des choses. Donc je crois qu'il faut compter avec nous. Voilà. Oui, mais non, mais les Noël, c'est à partir de la civilisation juive. Donc nous sommes là-dedans, et Jésus avait dit que je reviendrai. Vous avez suivi de toute façon. Ça risque d'être une redondance, mais ici, c'est une marque kimbanguiste qui a mené des recherches et qui fait que nous traduisons en rapport avec la date de naissance de Papa Dialungana. Voilà pourquoi, au lieu de sortir de Noël, nous sommes restés sur la Noël. Merci. Yamona Molimosa, merci. Ndesika tosengi na papa directeur ya cabinet tata Mokonda Bule elongo na ba membre nyonso ya cabinet botele matopesa bino mbote faki sima ba studio sima jeteki. Topesa cabinet tata Mokonda Bule mbote ya lokumu na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana molimo sana. Merci beaucoup kofanda tosengi na bankole bana ya nkole bakoko ya nkole botele matopesa bino mbote faki. Bana nkole oye topesa binombe ya tata kimbango mbote ya lokumu na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana molimo sana. Merci beaucoup. Topesa bandeko na biso bana bapapa mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana molimo sana. Merci beaucoup kikofanda nde tokomi na suka tozali elongo na mama na biso molongani ya papa conseil direct atikaka biso te mama telema topesa yo mbote faki.
Tomboli, au Kongo ya Tata, Yamwana, Molimosa. Merci maman Bobiko Fanda. Natango Oyo, tu invité maman Annie Kimpanga, Dirkaba, na cabinet à Tata Mokonza Boule, Yaka maman pour un discours et à circonstance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons procéder à la lecture de mots de circonstances du cabinet du chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste à l'occasion du 107e anniversaire de la naissance de Papa Dialungana Kiangani Salomon. Honorables députés nationaux, mon général de la force aérienne, Excellence, Monsieur l'ambassadeur des confessions religieuses, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngiringiri, éminents professeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, frères, sœurs et sœurs dans le kimbanguisme. Nous avons l'honneur et une joie immense de prendre la parole du haut de cette tribune au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, pour vous souhaiter la bienvenue ici au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavubu, à l'occasion des festivités marquant le 107e anniversaire de la naissance de son éminence, Papa Dialungana Kiangani Salomon, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie, et deuxième chef spirituel et représentant légal de notre chère Église de 1992 à 2001. La célébration de ce jour de nativité de Papa Dialungana Kiangani Salomon, jour de la vraie Noël, jour de la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, se situe en cette année 2023, année spéciale où sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, remet les compteurs à zéro pour son Église et surtout l'année de toutes les révélations contenues dans la thèse si bien soutenue par les docteurs professeurs Papa Bitouvouidi Kiangani Zako, lesquelles révélations nous ont fait découvrir l'existence de deux Jésus, l'un de Rome, le faux, et l'autre de Nazareth, le vrai, dont nous célébrons aujourd'hui la deuxième venue en la personne de Papa Dialungana Kiangani Salomon, que nous appelons très affectueusement Papa Mfumwambaza, c'est-à-dire le chef et le gardien de la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, le siège international de notre Église. En vous réunissant massivement en ces lieux pour célébrer cette grande fête, vous faites preuve de la profondeur de votre foi, de votre dévouement, de votre respect et surtout de votre attachement à Papa Simon Kimbangu, le fondateur du kimbanguisme, et à ses trois fils et surtout à son œuvre salvatrice. Ainsi, vous portez haut et très haut ces grands jours mémorables de la Noël historique, jour de la nouvelle naissance du Christ réincarné. 25 mai 1916, 25 mai 2023,
Cela fait exactement 107 ans, jour pour jour, que naquit dans sa gloire un certain jeudi comme aujourd'hui, Papa Dialungana Kiangani Salomon sur la colline sainte d'Nkamba. Celui-là même qui vint réincarner Jésus-Christ de Nazareth, venu non pour asservir, mais pour libérer du mal le peuple opprimé et de toute forme d'aliénation, d'exploitation et de domination. Il est ainsi très différent de celui de Rome qui fut utilisé pour opprimer, exploiter, dominer le peuple et aussi accompagner la colonisation. Nous attendions tous la révélation sur la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous promis par Papa Diangenda Kuntiman. C'est seulement le 25 mai 2000 à 0h devant sa résidence en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, que Papa Dialungana Kiangani Salomon lui-même nous fit cette annonce historique lorsqu'il s'exclama tout haut et à 3 reprises « Noël, Noël, Noël ». Ce mystère de Dieu, vu dans toutes ses réalités divines, est tellement difficile à déceler que, partant de ses faiblesses et de ses insuffisances, l'homme est incapable de comprendre. Il fallut attendre l'an 2001, le 12 octobre, avec l'annonce de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui a consacré officiellement Papa Dialungana Kiangani Salomon, le Christ incarné, situant ainsi la vraie Noël, le jour de sa naissance, en correction des erreurs du passé. Appelé Emmanuel chez les Juifs, c'est-à-dire Dieu parmi nous, il nous est revenu au nom de Dialungana, qui veut dire accomplissement. Il s'agit donc de l'accomplissement de la promesse divine au sujet de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Si hier, les rois mages avaient suivi l'étoile du berger jusqu'à Bethléem, où naquit l'enfant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à notre génération, plus précisément en 1910, la même étoile du berger est apparue au-dessus du ciel de Nkamba, Jérusalem, observée et suivie par les contemporains de Papa Simon Kimbangu. Un événement de taille qui avait étonné l'homme de cette époque, parce que cette étoile-là était particulièrement différente des autres. Né à sa première venue à Bethléem, un petit village de la Judée en Palestine, il renaquit plein de miséricorde, d'amour et de bonté en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Encore une fois, un tout petit village du Congo avec un autre visage, un autre aspect, un autre nom et dans une autre race pour libérer l'homme du mal. Comme cela est bien dit à Apocalypse 3, verset 12. C'est ici donc en Afrique centrale, plus précisément en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, située au nord de la République d'Angola, que le Christ est né de nouveau, réaffirmant l'histoire glorieuse et du salut de notre Seigneur Jésus-Christ, une histoire à la fois vivante et mystérieuse. La venue de Papa Dialungana, comme celle de ses deux frères, s'inscrivent dans le plan de Dieu qui n'est pas celui des hommes. La mission spécifique de Papa Dialungana sur cette terre des hommes est principalement celui du mandat de 1960, lui confié par son divin Père, où
Il était chargé de signer le document officiel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, après l'acquisition de la personnalité juridique accordée à la dite Église le 24 décembre 1959. Étant devenu de ce fait le premier administratif de l'Église, il eut à rédiger plusieurs ouvrages doctrinaux, liturgiques et organisationnels du kimbanguisme, notamment Fukaya Bundu, Zolanga Yerusalem Midiampa, Tufiongo Nena Sona Yazari, Vyuvu et Mvutu, Nsiku et Malongi et Mbundu, Sala et Mfutuka, etc. Étant les détenteurs des grands secrets spirituels, Papa Dialungana Kiangani Salomon, le Christ, mérite des honneurs et la reconnaissance de sa vraie nature, qui d'ailleurs ont été à la base du cantique Nutalae Bandele Eto, qui lui fut exclusivement réservé. Telle est sommairement la vraie dimension spirituelle de Papa Dialungana Kiangani Salomon, le Christ qui a vécu à nos côtés, qui a organisé son Église et confié à son Père le Saint-Esprit comme dans un jeu de rôle partagé. Ces enseignements fondés sur des proverbes en l'instar de Jésus-Christ avec les paraboles nous renseignent davantage sur la conduite chrétienne à adopter. Il nous enseigna notamment par ces quelques proverbes toujours vivaces, Mbika Isa Swanga Ko, c'est-à-dire le mal ne se cautionne pas. Salu Kianzambi Makesa Kisosanga. Ça se traduit, l'œuvre de Dieu demande des gens déterminés. Kanikuididi Kiakaka Kukia. Aussi longtemps que peut durer la nuit, le jour finit toujours par poindre. Distingués invités à vos titres et qualités, chers frères et sœurs dans le kimbanguisme, permettez-moi de vous rappeler que Papa Dialungana Kiangani Salomon, le Christ, fut un père de famille modèle, fondé avec l'union de son épouse, Maman Kiwasisilwa Kisika Marie, avec laquelle ils ont eu 6 enfants que voici. Maman Kwakiadi Kiangani Suzanne, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de notre Église, Papa Bitoufuidi Kiangani Zako, Papa Mbeza Kiangani André, Maman Sona Kiangani Marie et Papa Diangenda Kiangani José. Voilà ici brossé quelques passages essentiels et édifiants sur la nature, la vie et la mission de son éminence Papa Dialungana Kiangani Salomon, qui a majestueusement et divinement légué par remise et reprise l'achèvement de cette noble mission à son Père réincarné en la personne de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, derrière lequel sont rangés tous ses frères et sœurs, conseillers et conseillères directs. Chers invités, à vos titres et qualités distinctives, frères et sœurs dans le kimbanguisme, nous ne pourrons terminer ces mots de circonstance sans exprimer la profonde gratitude de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la nation, qui a bien voulu consacrer le jour hautement historique du 6 avril comme celui du combat de Papa Simon Kimbangu
et de la conscience africaine en faisant une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Que vivent les écoles conventionnées kimbanguistes en cycle ECK. Que vivent les 3 secteurs, que vive Banankamba, que vive l'Afrique, que vive la sous-région du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et garant de la nation. Que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Noël, 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 nous vous remercions. Nous allons procéder à la lecture d'une décision portant nomination des membres de la Direction nationale de la fanfare kimbanguiste en sigle FAKI en République démocratique du Congo. La décision avait déjà été lue, publiée en Kamba, mais comme le veut notre tradition, nous allons appeler les heureux promus qui vont se ranger devant le président du collège de la RDC pour recevoir les bénédictions afin de bien commencer leur travail. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, après le préambule, vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er. Sont nommés membres de la Direction nationale de la fanfare kimbanguiste, FAKI en sigle, en République démocratique du Congo, les personnes dont les noms, post-noms et prénoms sont repris ci-dessous au regard de leur fonction. Il s'agit de 1. Monsieur Mansoni Thomas, fonction directeur national. Numéro 2, monsieur Badika, directeur national, premier adjoint en charge de l'évangélisation et technique. Touili Cyril, directeur national, deuxième adjoint en charge de l'administration et finances. 4. Monsieur Mboubou Freddy, directeur artistique et chef de musique. 5. Monsieur Ndombe Daffin, directeur artistique et chef de musique, premier adjoint. 6. Madame Ngizani Anto, directrice artistique et chef de musique, troisième adjoint. On va passer au service. A. Service de l'évangélisation. Monsieur Bazei Diovini, chef de service. Service des finances. 1. Monsieur Nzita Kaka, chef de service. 2. Madame Menayame Mami, chef de service adjointe. C. Service de contentieux. 1. Monsieur Luamba Sami, fonction chef de service. 2. Monsieur Diaousongi Barius, chef de service adjoint. Service de développement. 1. Monsieur Akebwa Patrick, fonction chef de service. 2. Monsieur Bantala Alain, chef de service adjoint. E.
Service des affaires sociales. 1. Monsieur Louvambanou Yves, fonction chef de service. 2. Madame Banga, chef de service adjointe. F. Service de patrimoine et intendance. 1. Monsieur Yamenisala Dadi, fonction chef de service. 2. Monsieur Mazouangani, chef de service adjoint. G. Service de protocole. 1. Monsieur Dulukila, fonction chef de service. 2. Monsieur Kibangu, chef de service adjoint. H. Service de communication, presse et information. 1. Monsieur Lubaki Bruno, fonction chef de service. 2. Monsieur Toko Roger, chef de service adjoint. I. Service artistique. Monsieur Mbangi Modeste, fonction chef de service. Les conseillers. 1. Monsieur Luenjoko. 2. Monsieur Ngatio. 3. Monsieur Lele. 4. Monsieur Bongo Bakou. Article 3. Les directeurs de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, le Papa Simon Kimbangu, est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait en Kamba le 22 mai 2023. Le représentant légal signé Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Contrairement à la rectification qu'on nous a annoncée, les heureux promis ici présents n'ont pas encore reçu le salut d'une autorité ecclésiastique. Donc nous prions le président du collège exécutif national de s'élever pour les saluer. tozali vraiment na esengo makasi po ete lelo ezali mbotama ya mobikisi ayaki po akangola biso kati na mabe kati na pasi yango nde date ya lelo chrétien nyonso azala na esengo makasi po mokolo oyo tozwaki mobikisi akitela biso nse lokola nzambe pe lokola mutu tovandi na ye esika moko alakisaki bonene na ye ke nzambe akelaki biso na lolenge la ye yango nde ayaki kobotama pe tovivre na ye
ezali esengo makasi mpona biso. Bon, date ya mbotama ya mobikisi kala tobanda ofete yango le 25 décembre. Mais papa Dialunga nayebisaki biso ete mokolo moko bokoyeba vraie date ya mbotama ya mobikisi. Na 2000 nde ayaki kocreye ke Noel mpona koyebisa biso te date ya solo penza o mobikisi abotamaki ezali le 25 mai. Matondo mingi tozongisi mokolo lelo mpona biso baafricain. Ekokomama ti mokili ekosuka te. Bakoko ya bakoko na biso tata Nzambe mokeli eponama ekomama kombo balobi ya lungana wana ezaki Kongo. Mais na lingala elobi ekokisami. Jésus importé o bayelaki biso. Mais lelo Noël ya biso africain. Biso peuple africain. Nakoloba te nazali congolais, nazali africain. Moto moyindo nyonso nazali africain. Ezali likambo ya kokamwa te mayo bayelaki biso boke na mate. Bible biso te moto komiango e witi na Mort-Orient 8000 km. Mais bakoko na biso Nzambe mokeli tata kimbangu alakaki yango ekokisami. Ekotikala kozala ekochange mokolo te me mayo ezali koya eleki minene mpona baafricain pote Nzambe abata mipai na bino. Me biso moko na lelo tozokozwa yango na valeur te tozokosolosola te. Esengeli mokolo lelo le 25 mai biso baafricain tozala na conscience tozongela Nzambe ya bokoko na biso. Mais mikolo eleki tozalaki ya tata Simon Kimbangu Kiangai apesaki lisese moko ayebisaki biso alobi papa diangenda kontima kumwalongo asalaki likambo moko na mibu euta koleka na nzela ya Congo Central asambelaki na lopoto metata na ye ayokaki ete metango bondeli na monoko mboka na ye Nzambe ayokaki pe ya noleli koloba lelo Noël le 25 ezali pona biso africain sosola oyo maloba na biso en tant que chef de la confession religieuse ya mangomba ya autochtone ya traditionnel ya bampe vianlongo ya bangunza ya église de Noir na mboka na biso na mokili mobimba en tant que chef suprême bela nanga ezali koloba na ngonga oyo ezali ngonga kobundela susu etumba ya mangomba te na ngonga oyo biso africain to sangana devoir na yoki awa na mote ya tei apesi devoir monene na biso basambe ozala mosambele ya catholique ozala protestant ozala orthodoxe ozala nani tosangana nani totuna Nzambe tozali kokende wapi maye nini tata alingi kokokisa na biso po tozwa nzela yango mokolo ya lelo ya Noël biso basambeli biso bakambi ya mangomba conscience na biso zongo epesi ngai devoir en tant que chef de la confession na mema makambo oyo mpe na président ya confession oyo ya Congo oyo azali kotambusa biso Dodo Kambai toloka nanu tosangana tokita na nkamba tosolola na tata Simon Kimbangu Kianga mai oyo koleka na mokili balobi soki toyokani te biso mangomba soki mpe toyebi ye te Nzambe mokili basi na basi yango na ntango oyo africain tolongola mayo elekaki kala tozonga na bonzambe na biso batata na biso bakoko na biso balobaki liboso bauzali kokende bokosambela Nzambe oyo akeli mokili Nzambe ya bakoko na bino mpe Nzambe akoyanola biso na ngonga oyo lelo balobi le 25 décembre ezalaki le 25 ya Nzambe ya babali mais le 25 de oyo ya lelo oyo ya mai ezali mpona biso ezali Noël spirituel ezali Noël oyo ezali oyo ya biso baafricain toteya maye oyo bandimaka te baye oyo basosolaka te me na ntango akala nkolo Yesu bandimaki ebe te memi bandeko na ye balobaki omwana na Nzambe
oyo momi oyo tobande kozwa ne bamomi na nsima ye nde yesu. Na ngolo oyo tozali sikoyo nde papa Dialunga na Salomo abotami topesa makasi Noel. Asengi na biso baendo tokumisa Nzambe oyo abotami na loposo na biso tokumisa ye. Continent na continent bazala banzambe na bango. Oyo ya biso continent Afrique ye wana abotami na kati ya RDC. Ezali esengo te. So tozobosa nango alo baloka biso. Il faut avoir une degré spirituel de comprendre encore. Et c'est vrai, tout le monde ne peut pas comprendre, mais peut comprendre que Nzambe pour l'Afrique a botama pas na bisawa. Yewana lelo data ya motami yango lelo. Tokumisa Nzambe na bisawa. Merci. Message à mon aîné Lelo, jeudi 25 mai 2023, na Mokili Mobimba. Bakimbangi Senyon sa Mokili Mobimba, parce que Sengeli Boye Baete, Lingomba Kimbangi s'est implanté à travers le monde. Ezali en Europe, ezali en Amérique, ezali en Asie, ezali en Océanie, ezali partout, surtout en Afrique. Nde biso nyonso lelo, na lotomo ya Mokonde Abule, Papa Simo Kimbangi Kiangani, tozali ko fêter Noël. Noël ezali mbotama ya mwana ya Nzambe, Yesu Kristo, ndenge lobami na latin natalis, qui veut dire naissance. Et naissance ango ya moto pamba te, ya moto likolo ya latin zoto, ayeko botama kati na mokili pona ko sikola biso. Donc Noël ezali ko talisa biso bolingo bwa Nzambe epa na biso bato. Nzamba ndima. A partir ya lisumo yo koko na biso Adana Eve basalaki, moto abungaki. Du fait kazalaki moto mwindo Nzamba salaki d'abord mokolo libota ya yambo, moto ya yambo Nzamba salaki azalaki moto mwindo. Yango moni peto mona kapase minko leka mabota manso. Donc Nzamba talisi biso bolingo alati loposo ya moto pona ko yako botama asunga biso pona ko yeba bapase na biso finalement akufa ne kuluzu makila ne sombama to esopa na pona ko biso to benga malisusu bana na Nzambe. Fobo yeba ngo qu'avant koliso même bazako kufa bazako kende likolo te bazalaki quelque part et Bible les autres sabiso ke mokolo Yesu asekwaki nde saint de saint rideau et pasuka ke kabona ke na bitene mibale nde pesaki accès na moto nyonso akutana na Nzambe. Poli boso ezaki soki moto asumuki asali lisumu akosomba meme ngombe ya mafuta akopesa na basacrificateur banganga Nzambe bake kosala ba cérémonie nde masumu ne malimbisami. Mais à partir ya liwa ya nkoliso ne kuluzu moto nyonso siko akoma na accès ya komona Nzambe pe koyeba Nzambe pe mabonde lezo kene directement soki azali na kondima. Donc mbotama ya mwana na Nzambe ezali esengo pona biso ezali gracia o Nzamba talisi biso
et biso libota na ye photos à la très reconnaissant na kanisi message à monene yango wana. Merci révérend. Amis de tout le jour, de tous les temps, merci d'avoir religieusement suivi ces moments électriques riches en couleurs. Qui pouvait y croire que en Afrique, nous pouvons avoir une aubaine et détenir une sacralité qui est le sacerdoce royal. Connectons-nous à nos origines. Papa Simo Kimbangu est notre repère afin de jouir quasiment aux richesses tant matérielles que spirituelles. Si vous nous avez suivis dans de bonnes conditions, merci à Papa Alfonso Landou à la caméra et Maman Lynn Luzolo au micro. Joyeux Noël à tous. D'ici là, portez-vous bien.